News TV. Correcteur News TV. Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement sur la Correcteur News avec Yemoko Rachou. Topoto bomana na bango bakangana lumese kabila akende no mese kabila po alongwa na mboka oyo soki tozomona leki na ye apesaka biso kanda biso mese kabila état de droit mese kamere mbongo ayibi wana état de droit yango wana betone abango soki tolobi kana minute nanga mbongo bapesa ye kosomba baba machine Baba Koko la nanga te. Baba Koko ta de droit. On a mboka Martin Fayulu alors baito bo mamoto to limbisa. Lelo babito ki na recensement, to ko iko ki na recensement ko za biso élection za la tena 2023. Bino la muka boya mbaya on. Biso élection ba vanti na bango bazo sala. Na ba association ba kene ko yokana. Biso objectif na biso 2023 élection il faut ça. Il faut avec des positions, il faut ezala. Baliena bamotali biso te. Baliena baboko la kakonsidé. Yelo kwazo boko la kosi. Lokwazo boko la kosi. Bakosangi nanga mboka oyo. Nanga sali na biso eli ya peuple congolais baponaki eza Martin Fayulu. Ye nanga na Kabila na Félix basali kulutima na bango po baya ko trike élection. Batrike biso bala mboka de la kanda. Bakomi ko mboka la biso bapesa na mboka bakwande. Bakwande bakoma commander la biso la tête mboka ko. Basonner la biso. Bado peuple de la peuple congolais mais bado soit 100 000 francs congolais. Est-ce que ça va là? Yoka, ba violenga, ba violenga, ba violenga, ba violenga, epanan, bachi, wani, naliete, duana ngai pona lia, duana ngai pona tambola, duana ngai pona mama konzi amboka, boyoka, ba konzi na biso. Bakondi na biso, gouverneur de la ville, Jean-Tili Ngobila, aboya kito ya mama konza mboka. Ça signifie
président Musuna Lamuka déjà bakomi kolia moko FCC yango metoko tolobaki na bato ya Lamuka oyo babimaki pour marche à Malonda. Nous ne pouvons pas marcher pour la CENI car nous ne pouvons pas encourager les élections en 2023 tant que bayibaki biso l'élection na année outi kolega to encourager ya Malonda ndenge nini yango tolobi biso tokobunda te po tokende élection na 2023 soki atetikali 2 jours po tokende élection tokosala soulèvement po populaire tokokende soulèvement po populaire yango fo congolais yeba ntango président Martin Fayulu azoya batikela biso badiscours apambapamba oyo tofanda na Chilombo tosolola oyo tosala boye ntango babandaki kolia mbongo eske basolola na nani deja bandimi bango na bafamille na bango peuple nde azosouffrir monsieur tranquille wana mbote mama na ngai oui toye liboso koya koyamba mokonzi ya mboka na biso nkumu ya mboka oyo abengami na kombo ya papa Martin Fayulu Madidi. Alors engai moko na ye boye oyo boyokaka na bamedia oyo nabengaka Martin Fayulu achangu na zone rouge eza ngai naza motocycliste kasi yango neta ye to accueillir mokonzi na biso toyamba ye tolakise bosolo ke toponaki ye mpe tolingaki ye Lamuka bokoluka dialogue na kashi. Bon, biso Lamuka tokoluka dialogue na kashi te. Kasi na biso Lamuka tozokoluka tozongisa souveraineté ya peuple oyo bango bayibaki. Bakozongisa ngo parce que peuple nde ye mokonzi. Bakozongisa ngo na ndenge nini? Tokozongisa ngo na nzela biso toza na minduki te. Tokozongisa na nzela maloba pe ya résistance na biso. Biso leader oyo Martin Fayulu ya biso soda du peuple atikali koyebisa biso te ke totiana se. Alobaki na ba peuple congolais oyo nyonso bamoni ke nasali bango mabe alimbisa ngai mais leader na biso alobaki te ke tiana se. Leader na biso azalaki na aza na posa ti lelo bokonzi ya biso peuple ezonga na lolengo biso tolingelaki fierté des urnes tolobelaka ngo na basansi ya barésistance bomonaki nano eyambo liboso mbula ntango ebetaki mokolo marche ya fierté des urnes ezalaki wana ezalaki marche ya fierté des urnes ezalaki marche ya Bemba te ezalaki marche ya Fayulu te mais ezalaki marche ya nani te mais ezalaki marche ya résistance à fierté des urnes yango bomonaki tovotaki na sa mbula e mokolo wana mpe na kati ya elanga mbula ebeti mbula wana esokolaki masumu ya bato bayibaki bokonzi ya peuple alors sikoyo na mbula wana yango esokolaki mitema na bango ya bato wana baza na kashi ya kondima bakende na réforme ya kondima bakende dialogue mbula wana yango esokolaki motema na bango alors sikoyo lelo tolingi kosala nini epe tokoyebisa mokonzi na biso Martin Fayulu ye aza wana te po akende na kashi aza wana te po akende na FCC po bakende sala dialogue non Martin Fayulu ye alobi boye alingi boye ensemble na biso peuple bavanda bango nyonso mpona kolobake non lolenge bino bozokambela mboka yango te lolenge bino bozokendele yango te alors Martin Fayulu atelemi wana papa tika fo oyo kolakisa mona na bajournaliste po bamona mokonzi bayambaki na koma awa alors totelemi wana mpona kolakisa ke non biso tozali wana Martin Fayulu atelemi wana mpona kolobake te naza na posa ya bomengo na ngai te naza na posa ya bomengo ya bato te mais naza na posa ya peuple état de droit bino bozoloba ezonga na maboko ya peuple et puis biso totelemi wana mpona kolobake kosala bareforme kosala audit kasi yango bango balobaka oyo Martin Fayulu akoti demande na ndeko Faci po akende luka mosala ezalaki proposition ya Félix atikala président de la République te Martin Fayulu biso andima te na bareforme andima te réforme elingi oloba eloko oyo bino bolambaki madesu ebeli bien te tolingi siko tosopa yango tolamba oyo ya malamu alors elingi koloba na basansi wana et puis elingi kobaka je souffre pour les moyens après la négociation Thank you.
quel jour Tonio Kwame biso sina la police Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Rachou.